mibali bino bokomi basi banani bakobala biso. Fabrice place oyo nde tielanga ngo penza ne bandeli mutuna oyo mutu nyonso ayoka bandeko biso tobengaka bino banoko lelo bino bokomi batantine bokomi ma chérie mon frère banani bakobala bana na biso banani bakobala bandeko na biso banani bakobala baleki na biso. Le monde est arrivé à la fin. Un mec qu'on croyait que c'est un mec mutu nyonso bapesa ye kombo ya noko national. L'illusion est publiée aujourd'hui. Moutaka. Tes pensées, tes désirs. Ezako kende vers mobali muninga na yo. O santaka. Neti nenge bazako lo bakeno. Parce que vidéo wana na kota la ngote. Nabino batu botala kaba vidéo wana boyo bakeno. Bozo zwabila kelimabe. Parce que des vidéos pareilles. Vidéo ya mutakala ya mutu. To ya mutu azo sala bosoto. Yo ke kota la yango. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu ne gagnes rien si ce n'est pas malédiction. Vous croyez que malédiction, il faut bailler ça? Non, non. Comme à la fin de l'année, t'as là combien de vidéos ya mitakala batozwa? T'as là combien de vidéos ya mitakala batozwa? Pe au parti nyonso batondi na TikTok. Banani bakobala. Bana basi nyonso batondi na YouTube. Soki bino lelo mibalo boyebani. Bokenda basango, bosala ba succès, bopesa ba makambo, lelo bokomi ba pedula, musicien akomi pedula po ba memaye poto, musicien akomi pedula po azu une voix moko boye azana poto quelque part, voix mona yebisi na koya na Kinshasa, aye na Kinshasa pesie sima, akamati $2000, asaleli pour démarche amemi e poto, ateki ki mobali na ye likole akomata avion, ba fille na bano tozobota, banani bakozala mibali na bango. Nous sommes arrivés à la fin. Parce que yo zappé ça sima. Moi c'est zappé ça liboso. Et ça scandaleux, ça fait mal. Les hommes vous nous donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quel plaisir vous trouvez. Même la Bible interdit que non mobali abimana moi sinena ndenga sima. Et puis bino basi nyonso ba olanda vidéo nanga oyo. Bozale kenge. So moni mobali na yo alingaka abimano na nzela sima. Yaya fungola misu. Yeah. Mama wa taifa Jika TV. Bote na balandi na biso nyonso ya Jika Television ba balanda ka biso mokili mobimba na pesi bino bambote ba joyeux Noël na bino bipai nyonso bozali. Yambona banda na pesi bino ba merci 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 ebele makasi. Pourquoi na pesi bino merci ebele? Parce que Jika ezalaki na 7K. Jika komi na 8K, bientôt Jika zo koma na 9K. En tout cas, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Je vous dis merci. Je vous dis merci mes étoiles. Je vous dis merci. Ba griffe ya monde entier. Je vous dis merci. Bato balandarada da wataifa. Bato ba sepere la nanga na pesi bino merci. En tout cas rien à dire. Ce qui reconnaissance nanga. Encore le loba te aki biso reconnaissance. Reconnaissance nanga. Vers bino ba bonne nanga na fin du mois oyo. Ezaka merci. Parce que ata oza moko linganga. O partage aka émission nanga. Je n'ai qu'à te dire merci. Là je salue tout le monde. Sans oublier d'abord boss de boss FT. Joyeux Noël et bonne année. J'espère bien que Dieu va nous faire grâce. Bientôt, on va arriver à 2024. Là, je crois à mon Dieu. Merci beaucoup, na réalisateur Nabiso, caméraman Nabiso, ingénieur Nabiso, Fabrice Mande, na Simaya caméra. Merci na ba griffe tu à monde entier. Merci na ba toba linga kadada wa taifa. Na pesi bino tu mbote. Merci na JDK mopa au soda poto. Noko international. Pour na ba commentaire na yo, ba encouragement na yo, pour na ba soutien na yo. Merci beaucoup na Nadia Jebe, merci na Matanda TV, merci na batunyo so bazala kawana pour na kolanda biso. Bande ko mokile komi na suka.
soki na annoncer déjà to lobela nyonso to bomba ke côté to kota kana nyonso to bomba ka côté to zakape na tabute ya lelo bandeko eza plus fort que moi mokili ekomi na suka bandeko tokeba na bandaka koloba la fois passée elekaka mwa bangonga na lobaka boye bino bato bozali na mibali bazali mosika ba copine na ba copain ba fiancé na ba mari to che na nu pembeni tozui copain bokutani na ye na internet boyebani na yete bosala keba nalobaki mutu a publié mutu mutakala na mutu akamati mbeli babone na nga bolanda mutu a publié mutu mutakala na oyo achubi mutu mbeli akufi sur place baza ndenge moko bomoni nzoto ndenge eza na elenge eza na beauté eza na sentiment epai ya mobali alingi nga mais soki nzoto oyo ekomi libanda eza lisusu eloko te ezala yo mobali nzoto na yo ezali na elengi eza na sentiment ezali na beauté epai ya mwasi na yo epai ya chéri na yo mais soki nzoto na yo ekomi libanda eza scandale lelo likolo ya succès ça fait mal likolo ya succès likolo ya koluka koyebana likolo ya kistarmania bato bakomi komi filmer bazosala makambo ya bosoto les choses cachées oyo batongeli yango ndako bamindele batongi ndaku bakamati ndaku wana babakisi plafond mpona koloba ke ntango baza kosala bosangani ya nzoto ya mwasi na mobali bana bayoka te to bavoisin bayoka te ezali sentiment ya bango mibale esukela bango libanda lelo filme porno ekomi na bandaku na biso parce que soki bapiblie yo mutakala peu importe d'une manière bapiblie yo mutakala yeba ke mutu nyonso omona ngo grâce à TikTok yeba ke mutu nyonso omona ngo grâce à ba groupe WhatsApp yeba ke mutu nyonso omona ngo grâce ya bato oyo bazalaka wana na place même apte apanzata mateya ya pasteur ya ba étoile le docteur Patrick akopanza yango te yako kamatande mitakala ya bato tango bato bako sala bosoto parce que soki ebimi libanda ekomaka lisusu plaisir te ezaka plaisir tango eza ya bato mibale tango boza bino mibale na kati ya chambre wana ce plaisir extraordinaire na ndenge meme ya biblia babengi yango adoration parce que même le prophète Mohamed a lobby Dieu a créé que deux choses le plus beau sur la terre pongi na kosala bolingo wana selo Mohamed mais eloko wana ekoma kambindo tango yo sali yango na miso ya bato ndeko na biso moko ngana banda ko sepela na ye makasi babanda ko benga ye noko national Louison TikTokers ayebani ata sala karando te ata sala kanini te ndeko wana za publier batu bayebi ki aza mobali mais ndeko wana ba publier ye akosala bolingo na mobali moninga na ye bandeko mibali bino bokomi basi banani bakobala biso Fabrice place oyo nde tielanga ngo penza ni bandeli mutuna oyo mutu nyonso ayoka bandeko biso tobengaka bino banoko lelo bino bokomi batantine bokomi ma chérie mon frère banani bakobala bana na biso banani bakobala bandeko na biso banani bakobala baleki na biso le monde est arrivé à la fin un mec qu'on croyait que c'est un mec mutu nyonso bapesa ye kombo ya noko national
l'illusion est publié aujourd'hui, Moutakalisé. Moutakalisé, ce n'est pas dit que non, abandaki kosala bolingona moi si. Non, non. Moutakalisé, ce n'est pas dit que non, abandaki kosangisanzoto na moi si te. Moutakalisé parce que abandaki kosala sentiment ya bosoto. Sodomie. Sodomie. Abanda kosala ki sodomie. Kosangisa nzoto, kosala plaisir na mobali moninga na ye. Au contraire, mwana moko ya muke nda bimi mobali ya bimi mwasi. Makambu ya nkele, makambu ya pasi ya motem. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Plus que même scandaleux. La majorité des hommes que nous voyons aujourd'hui, ce sont devenus des doubles sim. Bakomi ba double sim. Pourquoi? Réclamation ya monde de ténèbres ou bien accomplissement ya Bible? Comment mobali oyo nanga na kenda na commentaire na page na ye na benga enoko national nga lelo noko national aza publié bako sala e bosoto et pas ya mobali moninga na ye. C'est pitoyable, ça fait mal, ça fait pleurer. Même si on dit on condamne. On condamne quand un homme publie une femme. On condamne quand une femme publie un homme. Mais quand c'est les hommes et les hommes, comment on va condamner si ce n'est pas la fin du monde? Comment on va condamner si ce n'est pas la fin du monde? Répondez-moi mes étoiles. Oh, tokoloba keno mobali wana zalaki mabe, bazalaki na mwasi, ata basu wana ki, mobali wana zandoki, boye na boye. Mwasi wana za diable, ayaki na mission, batinda ki ye, eza normal. Yaya, mibali na mibali. Mais ce qui me fait très mal, ce qui me brûle le cœur, c'est quand vous n'assumez pas vos choix. C'est quand vous jouez avec les filles. Déjà, ce que moi na mobile, mato imisa te tobola, moi zo le toboka, ata zo la kisayo ke naza mobile, ata za na salle à sport, keba. Keba. Parce que noko akana eloko alitoite. Noko akula tate eloko ya litoi pona kista, pona kimwa jajo. Ce qui est comme moi biloko matoi mi bale mi satu. Noko akomi moi ba propre to. Yebela. C'est qu'on le tokota normalement total. Ba jeune tout va comme propre. Mais ba jeune wana na place ba simé. Pour que ba sakana na bana ba cité. Ce que za na lisumu oyo okoki ko sala na mwana mwasi te ezali ko sakana na plaisir na ye tango boza ko lekisa batan ya rapport sexuel. C'est quelque chose que tu ne peux pas jouer avec. Tu sais que toi, avec les femmes là, ça ne colle plus. Tes pensées, tes désirs, ezako kende vers mobali muninga na yo. O santaka, neti ndenge baza koloba keno parce que vidéo wana na kota la ngote. Na bino batu botala ka ba vidéo wana boyo bakeno bozo zwabila kelima be parce que des vidéos pareilles, vidéo ya mutakala ya mutu, to ya mutu zo sala bosoto, yo ke kotala yango, qu'est-ce que tu gagnes? Tu ne gagnes rien si ce n'est pas malédiction. Vous croyez que malédiction, il faut bailler ça? Non non. To comme la fin de l'année. Tala combien de vidéos ya mitakala batozwa? Tala combien de vidéos ya mitakala ya batozwa pe au partager. Tala combien de vidéos ya mitakala ya batozwa. Otala. Tango otali yango, ça te donne quoi? Quel plaisir tu vas trouver? O comment on a posté les vidéos? Na kanisa ki poza kitoko nzo kando za salité. Na kanisa ki soko za ndenge nini nzo kando za boye. Qui t'a envoyé de regarder? Et aujourd'hui même nos enfants, on pense
ya kopesa bana na biso ba téléphone, mais on a peur. Parce que ce qu'on peut si moi na téléphone, on peut contrôler yete, moi na kokota partout. Imaginez une jeune fille de 15 ans, à quelque quoi y a une vidéo, il y a mobile na mobile, bako sangana nzoto, et ça film prono ba protéger gâté, et comme na maboko ya mututu. Muto azui kaka image moko boya tie na TikTok, mais azui image wana tie na TikTok, batu bazo mona po TikTok ya kangate, mais muto azo mona ndenge bosote wana ezo salema. Et cet enfant-là, si Azako s'est retrouvé dans TikTok, c'est là où nos vies et la génération future est partie par terre. C'est difficile, il y a ta génération. Pourquoi il y a des sorciers et des sorcières qui se cachent quelque part pour détruire la génération? Je ne peux pas même demander, ça fait comment que vidéo en est se trouvé dans bateau? Bah, hypothèse est belée pour trouver du succès. Je ne sais pas c'était par quel moyen. Peu importe moyen, il y a vidéo wana. Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas de condamnation. Mais ce que je peux demander et ce que je continuerai de demander, banani bakobala. Bana basi nyonso batondi na TikTok. Banani bakobala. Bana basi nyonso batondi na YouTube. Soki bino lelo mibalo boyebani. Bokenda basango. Bosala ba succès. Bopesa ba makambo. Lelo bokomi ba pedula. Musicien komi pedula po ba memaye poto. Musicien komi pedula po azu une voix mamoko boye azana poto quelque part. Voix mona yebisie na koya na Kinshasa. Aye na Kinshasa pesie sima. Akamati $2000. Asaleli po démarche amemi poto. Ateki ki mobali na ye likole akomata avion. Basi na bano tozobota. Banani bakozala mibali na bango. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Ndekoluizo noko un national. Je ne sais pas par quel moyen tu t'es trouvé dans cette problème. Tu as fait ça pour gagner de la visibilité et pourtant tu es déjà connu. Tu as fait ça. C'est quelqu'un. Oh, batinda ki mona mobali wana sala yo boye, on ne sait pas. Mais ce que je peux vous dire, assumez-vous. Pour ba fi wana, ba koela libabete. Na banda koloba, so ke za na lisumu mobala ko sala moi cité, eza ya kopimela plaisir na mbeto. Parce que quand tu es déjà pédoula, na mbeto na moi si on répondre te, o sala mona moi so na boye. C'est pour cela lelo moni, moi si alibala akomi na mama kangu libanda. Pourquoi? Moi si en même temps mobali na ye wana za mobali, en même temps libanda za moi si. Ebele babali pona ko masquer visage ya bato. Pona ko masquer. Déjà tonga moni ke no mi balé misa to akomo la tse misapi. Alobi non, je dois me marier. Tu dois te marier vraiment. Tu te maries parce que tu es normal ou bien parce que yo pelelo oza moi si quelque part. Ce que tango ozonga na butu moyo sala musala na yo en tant que mobali pa ya moi si na yo o sala ngote parce que yo za pesa sima. Moi c'est za pesa liboso bolimbisanga. Moi yo sala musala wane zate parce que yo za pesa sima. Moi c'est za pesa liboso et ça scandaleux, ça fait mal. Les hommes vous nous donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quel plaisir vous trouvez? Même la Bible interdit que nos mobali abimana moi sinena ndenga sima. Et puis bino basi nyonso ba olanda vidéo nanga oyo. Bozale kenge so moni mobali na yo alingaka abimano na nzela sima yaya fungola misu. Yaya fungola, c'est tout na minute oyo. Yaya fungola misu. Eza sodomi. Eza sodomi. Comment mobali na yo
Yaza liboso, yoza liboso. Comment ya kolinga ya leksoka na sima? Yaya sodomi, basiko akomi soit ya lekaka na sima, soit balekisaka ye na sima. Akomi siko po yo kabie pa na yo, il faut aleka na nzela sima. Sodomi, yaya telema. Telema. Yebisa ye tokobanda tina suka ka liboso, otala soki ya okoka. Sodomi. Il faut makambo aboye lekana ngana okondane mutu te pona nzambe te. Mena ye koloba, il faut makambo aboye salema poto yeba bino parce que tango bazoloba bo sasime, bo mibimisa to yeba keno kinganda zagane pedula esili nango. Moyen sheria telo misu ezate. Kinganda zalagana ye lelestine. Moyen jua telo misu ezate. Mais tozaka bato mungwa, toka bato lolemo, toka bato pesa sima, toza kwa simete, toza kwa accepter le côté. Qu'est-ce qui se passe? Yaya. Toi tu crois, même si aujourd'hui on vous dit, mutunyo sazana shwana ye. Donc vous voulez dire que non zamba zalaka ne mayelete alors? Tolo babongo alors? Zamba zalaka ne mayelete akomika akeli biloko mibale nyoke zalaka ya mwasi nyoke zalaka ya mobali. Jamais okomona nyoka ya mwasi akende kobimana nyoka ya mobali. Ata ndenge to banga kaye to lobaka ze lima ya mabe jamais. Mbwa azalaka ya mwasi azalaka pe ya mobali. Jamais okomona mbwa ya mobali akeko bimana mbwa ya mwasi ya mobali jamais. Wana na banyama. Ayeko sala siko biso toza ransa toza même image que ye asali biso mibale mobali na mwasi à travers biso mibale mobali na mwasi totondisi mokili mobimba. Alors je ne sais pas, vous voulez nous dire que notre Dieu a oublié sentiment ezalaki na ndenga sima. Dieu a oublié sentiment ezalaki na ndenge ya mwasi akolambola muninga na mwasi. Système ya mungwa. C'est pitoyable. Mais ce que je peux vous dire, c'est vous assumer. Ce qui nous conduisons, batu bayeba kikeno azakana ye kote wana mutu ata moko alingaki alobate, c'est normal. Balinga baloba kaka soit mobali na ye po ye na selon la vidéo wana ya bimi mwasi. Bako sakana na ye, bako sala biloko nyonso basala. Ya bimi mwasi. Soko sa simete. O sali ba vidéo na ba vidéo wanganaka. Naza mobali. Naza mobali. Naza mobali. Naza mobile, naza mobile, naza mobile, naza mobile, naza mobile, naza mobile, naza mobile. Et voilà Lélo. Qu'est-ce que tu peux dire? Et voilà, on vient de m'informer que non, famille na yeza la kakuna, bande konaye amibali bake kolanda ye bakubuliye, nandenge mo wako sakanate. Si kona lobby te kondane bande konaye to sandeni. Bandeko na ya mibali balobi bakubuliye na niveau moko soki boyoki akufi bondima. C'est la honte. Et pourtant si tu avais assumé, c'est pour cela ngai na kondanaka nanga ya Freddy Kokote. Na kondanaka nanga yete. Parce que ndeko mobali wana assassinat que ngana botama mobali mais na koma na pedula na koma mwasi akelle loi bamoni ya bimina nien et sala mutunisho ni fois bakoloba kaka ba publier ya koko point barre. Mais tango yo osala o maskaka batu oyebi na TikTok soko za na succès ezanga na ba chéri moko bayaka na ba kuku bazokomela yo puis bayebi ke noza na poto osakani l'esprit ya bana basi combien. Et pourtant, il y a une capacité. Parce que mobali, c'est quand tu arrives, il y a qu'on s'appelle ça ta femme, ta chérie. C'est quand on t'appelle un homme. Si tu n'as pas cette mesure-là, tu n'es pas un homme. C'est difficile même d'aimer une femme. Maintenant, Pédoula, à quoi bimane na mwasi?
yaya pour akomisa mwasi wana la place qu'il faut aokoka te. Parce que imagine ye makanisi na ye ekenda na côté gauche, côté droite esimba te. C'est la honte. Maintenant vous mettez nos enfants où? Vous, je ne sais pas. Tout le bao ba femme ba maman africain. Ozana souci mona na zo téléphone. Bo tselanga na ba commentaire. Na makambo aboye. Na tela mwana nanga ko téléphone yani. Na yo pende ko nanga ozale. Assume toi. Tiko sala ba hypocrisie. Les jours que les gens ekobima ouvertement ozala na soni. Au moment où que o s'avouer que non nazala nanga côté gauche, nazale. Naza muto mungwa, avoue-toi. Arrête de te cacher. Tu fais la honte. Avoue-toi. Parce que na minute au monde simba mina bino. Na minute bolobi ke biso tozana droit de l'homme. Na minute yo bino ndebo simba mina nyonso. Il n'y a pas de problème. Mais asime. Pourquoi bozo asime ngote? Pourquoi bozo sala ngona kuku? Soki monde simba mina bino. Bozo asime ngoneni. Ngaso na chéri nanga na osimba ye. Soka linga pesa nga bizu na balabala opesa nga. Parce que na yebi ke no toza mosi na mbale. Toza mosi na mbale. Siko yo ozo ko kasima ngote pourquoi? Et tu as accepté ça pourquoi? C'est la honte. Sodomie partout. Vous n'avez pas même besoin d'aller à l'église. Vous n'avez pas même le temps d'aller passer votre temps à l'église. Nous sommes arrivés à la fin. Assumez-vous. Arrêtez de nous embrouiller. Merci beaucoup. Zamba Pambola Bino. Nalinga kina lobela likamboyo. Ya bana mibali bakomi na bango bana basi. Bana mibali basepeli na bango bandobima na bana basi. Babima na bana mibali. Alors yo mwasi ozaka na chéri na yo so bokutani alingaka na système ya OPSS makeba. Keba soit ozana muninga na mwasi soit ozana mobali ya double sim. Faire attention. Amour et les kaka liboso. Attends ba forme nyonso ya mokili, mais il faut les kaka liboso. Mais aussi comme ya sima, ya keba timbela 4e A. Merci beaucoup. Merci na boss de boss. Joyeux Noël na yo, j'espère bien que non. Toro sepela Fabrice Manda ole la boss de boss. Alobi merci beaucoup mais azolela alobi que non a passé au message. Je suis obligé à passer ka message. Mande ya ba mandeski fa bolos azokende nango alobi en tout cas boss de boss kanisa ye penza asali musala na ne mobimba azochela yo mutema alobi abakiselinga 10 minutes na loba kaka na loba en tout cas boss de boss message ya Fabolo et komi FT l'unique boko lukaye boko tika la romona yete aza mosi to aza mobali boko yeba yete mais boye baka ke no aza boss de boss les patrons de patrons la patronne de la patronne. Rien à dire. Merci beaucoup. Tokutani mbala sima. Merci et bah joyeux Noël. N'équipe mobimba ya Jika TV News. Wana na moni Rachou Mande. Na moni Fabrice Mande. En tout cas cette année, vous avez travaillé. Si Dieu nous fait grâce, peut-être les premiers, peut-être dans le mois de janvier, on fera même quelque chose pour remercier l'équipe ya Jika. Vous avez travaillé. Si je ne dis pas ça, naza ingrate. Même aujourd'hui, je suis toujours nazo na maté batay biso lelo reconnaissance. Nazo reconnaître musala. C'est tout moi na mboka Fabolo. Nazo reconnaître musala na yo. Nazo reconnaître musala ya dada wa taifa. Nazo reconnaître musala ya RM Rachel Rachou. Nazo reconnaître musala ya bino babone nanga bo partageaka. Nazo reconnaître ba bien fait. Il y a tout ba soutenir dans les longs. Nous reconnaître yango. Que le bon Dieu vous bénisse. Meilleur veut partout. Bozala na 4e aile. Mobala lingio, mwasa lingio yebela. Ba misusu babala balele, ba beta na bango ba 20 ans zokanda za lele. Mais asala ba scandale ba katana ndaku. Ana yelele. Yaya eza passe. Tokutani bala sima ciao.